tant mon côté dans la conversation que ça milai ça et alors pour la texte aux Zawadi a pour melanga na zoti ndelo ya bova tata poe to chana pose base dans vidéo à pasteur Mike s'il te plaît ocha vidéo o ya o titi o ya zobi na so o ya Mike so ki te tanga ko lo makamba Mike tanto koma kuna okay osala Zawadi auti nyomi titi Zawadi awa auti nyomi titi na auti da te to benga ngo viol to nyomi titi na mon net na benga ngo viol bon boya lo beza viol awa Zawadi bauti ko violer après viol a salé une vidéo à la section chambre pasteur Mike donc eza et donc mon côté Zawadi a salié moko vous comprenez ça Zawadi mopali na lingi makambo ebimate mais eza na bato basana sima Zawadi pour komona intention Zawadi place kokembe vous comprendre elandi tocha wapi siko namoni otindeli nga bilo mosusu obi soto koki kotiaka mwa video oyo ye azolobaki aza nango ya Mike tia video oyo afilmaki Mike azolala tia yango kasi bazakango mbale na mbetu te bon bolingi siko video ya mbetu baza kolala kongola eki makambo ya nzoto mutu alayike ote nini video mutakaleza ezate ozo comprendre botala ndenge ezali botala ba video ezolinga ekotisi pasteur Mike na koma mutaka boluka yango zelo mutaka ozomona Mike amesipi alali ye azofilme ntako po bayeba ke ntango akobetela bakamarade nene Australie eza apezaki na kotaki omoni ya wana ami filmé papa Mike après avoir fait la viol de Nomi Titi tata potika na te émission eza yanga nazo expliquer vidéo te tata po vidéo ozotala ye makambo na makasi na force expliquer mutu baviole azofilme te ngapani nakota na système ya viol oyo viol oyo eza très spécial zela to bandela ebandela bomoni pasteur Mike alali Zawadi awa premier viol to 40e viol tia na commentaire Zawadi chakuna loba mama toko donc et donc otala vidéo wana bomoni alali